vers 4 heures ya lelo. C'est alors que kolo zo yebisanga oleli mingi, osambeli mingi. Mais nazo pesa yo schéma oyo oko mutu nyonso asala makambo oyo soki amoni yo mema ye na schéma oyo nga Nzambe nakokitisa kanda nako affaiblir kanda na nga na vie na ye akokutana na mawa na ye akokutana na mawa nako épargner ye contre ma colère. Mais oyo nyonso akoandirisir motema na ye, ma colère sera sur lui. Frère, na transmettre message aux gens na TV en place lelo. Na poko nazoleka na TV mususu na chaîne mususu. Nazoleka na deux chaînes ya TV na poko awa, nazoleka pe na radio na poko awa. Le Seigneur m'a dit transmettre ces messages bato bayoka. Nakoloba na balabala, nakoloba na wenze message oyo. Nakoloba na ba chaîne. Bien-aimé, il est temps. Yo moto landi message oyo. Mitia examen de conscience. Nini osho sala déjà yake oboma olongoli sa zemi, olongola zemi, ou soit obwaka semence na ya mobali. Mazala makambo ebele ya koloba te na suki ah. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bien-aimé dans le Seigneur, Balandignon soya chez Bissou TV, Bozolanda na Asie, na Europe, na Afrique, na Amérique, na Océanie, Boza Ebele, na Pessi Binombote au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça prophète Félix Grâce, les jeunes lions. Il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Bien-aimé, makambo nzambe oyo eza pashi. Makamosala nzambe to sala ngo te parce que biso moko to lingi. Mosala nzambe kotalaka age nanga oyo nazo servir nzambe. Kondima kofinga, kondima critique. Okoko pesa message batu muso batelemi bafingi. Mutu soit critiqué yo wazo finga yo wana ayebi atate ke ozanani ayebi yote ayebi ndengo zo salela te mais on dimi kaka parce que eza fardeau aussi tomemi na yebisaka batu que le pastoral eza service ya ba raté te pastoral eza vocation bien-aimé naza prophète ya ba donté naza prophète kaka ya que na moni zamba yebisinga ozabo te naza prophète de ministère et chaque fois quand je passe na média ezana ba makambo oyo nzamba zotindanga na loba. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait un temps na lekaka na ba émission te mais lobi ezana likambo moko esalemelinga tisikoyo mutu nanga ezobeta tisikoyo makambo ezosalemelanga nazo comprendre te ezana ba makambo ebele na mona kolo alakisanga amemakanga na ba vision amemakanga etango naza na profondeur ya ba prière ou soit tango naza na pongi ameminga esika mobo ya koyika olakisanga makambo mais o esalemelinga lobi eza surnaturel eza vision te na lala kite eza ndoto te eza nazaki na prière te naza na nga na mzela na voiture na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, tant nazo lingala pesa message oyo yo moto zo lingolanda yango bengisa bato. C'est profond, c'est puissant. Ezo bangisa d'abord nga moko. Message oyo bangisi nga moko makambo na moni lobi. Benga bato ozana bandeko na yo, benga bango ba s'abonner, tindela bango lien ya vidéo oyo balanda yango parce que le Seigneur m'a dit na transmettre yango na monde entier. Na tongo na uti koleka na chaîne mususu ya télévision ya na Kinshasa awa na poko naza na ba rendez-vous na 3 chaînes na aussi 701 ya TV pe na oleka na radio juste pour na transmettre message o epesinga somo. Bien-aimé, Dieu existe. Yo moto mesala na yo ko finga makambo ya Nzambe, omeli diamba na yo, omeli masanga na yo, parfois okoma déjà mutu moko boya yo kaka lisusu makambo ya Nzambe te, okoma insensible na makambo ya Nzambe. Continuez ko finga. Continuez à critiquer basali ya Nzambe, continuez à saboter, mais je vous assure que Dieu existe. Dieu existe, Dieu existe.
lobi naza nanzela na voiture nanga makambo na moni lekelinga avant na pesa message oyo naza na posa esika ozali ozwaka loboko na ya mobile otia na tolo tosambela na mombaji wa mbinguni na dunia ya mfalme Yesu miko na kusifu parce que mimi natumika kazi yako vile urinyeleze ya Diana unanionyesha c'est va partout, parle de ce que je t'ai montré, parle de ce que je t'ai parlé. Mungu wangu, je me mets à transmettre ce message. Je sais qu'il y aura des incrédules parfois qui vont refuser, qui vont rejeter, qui vont critiquer. Mais j'ai pris à ce que ton Esprit Saint puisse saisir la vie de tout un chacun qui va suivre cette vidéo afin qu'il rencontre ta puissance, qu'il comprenne l'authenticité de ce message. Merci tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lobby, nabanda ko uta quelque part, nazokende quelque part. Pasteur moko bengisa genga, bazana marathon na église na bango a sélectionner genga na ba batei. Tant nazana ba 18h na volant, nazokende komona pasteur wana na église poto solo la naye. Eza na Kasavubu. Bien-aimé, chemin faisant, nazalaki ngamoko na mutuka, nazalaki ngamoko na mutuka, ngamoko na vola, nazalaki na mutu mususu te. Nazokende namoni are moko babengaka are mabaya. Are mabaya eza soki outi nzela ya nini ya yolo médical. Ozokende po okende victoire okoleka are mabaya. Nakomi na are libaya namoni papa moko atelemi ya mukolo makasi azotelemisa bato mpo bamema ye bato wana bazoboya. Tangu atelemisi mutu mususu mutu wana azoboya alobi ayebisi chauffeur wana ke naza na mbongo te ndenga na komi wana tellement ke mwa embouteillage eza na telemi nayoki ndenge chauffeur wana azo répondre papa wana ndenga na telemi tellement ke nazalaki nga moko nayebisi papa wana ke papa ozokende wapi. Papa alobi na nga ke nazokende na nini oyo nazokende na victoire. Nde nayebisi papa ok comme ça nga nakoko déposer d'ailleurs victoire yango nakoko déposer yo. Nde nayebisi papa ya kokota siko côté porteur il faut côté là ezalaki ke mitu kezoleka wana moye papa wana na age na ya leke ezalaki te. Nde ayalobi mwana nanga nazo matana nga sima amati sima tobandi kobeta lisolo juste présence ya papa wana na voiture na ngai na comprendre lokola présence ya eloko moko étrange nzoto zwinga malili suki etelemi nga na mutu papa wana zotuna ngai mwana nanga nga nazotala ye na rétroviseur ya liboso papa mukolo azotuna nga mwana nanga est-ce que oyebi ke mokili oyo ekomi na suka nayebisi ye papa naza chrétien lokola chrétien nayebisaki ete ke naza serviteur de Dieu nayebisi naza chrétien étant chrétien nayebi ke mokili ekomi na suka parce que basigne nyonso yesu apesaki ekomi komonana. Alobi oui il faut omilengela. Moi je n'ai pas dit à ce papa que naza serviteur de Dieu. Papa wana bandi koyebisanga ndenge oza wana salela nzambe na bosolo na musala nzambe kofinga ezalaka musala nzambe critique ezalaka et surtout que oza nanu mwana muke ndima o servir nzambe na bosolo muto kosa yo te ke ya kokota loge tokopesa lopango tokopesa yo mutuka muto kosa yo te ke zwa mbongo yango yo ebele ya kosigner pacte oyo po église na eza na bato ebele okoma puissant na ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit, le Dieu du ciel m'est témoin. Bible elobi ala kela mama be mutu oyo alobi makambo uti pa ya nzambe te. Makambo wana papa azoyebisanga eza makambo oyo se komelanga basi ba proposanga mbongo. Eza na pasteur moko aza na bandala aza na église ya munene makasi bato nyonso bayebi. Asia bengisanga lande mission nanga moko a proposanga mbongo. Je vous dis Dieu m'est témoin. Ceux qui ba occultiste ba kolande mission baza bayebi makambo molimba ko détecter que nazo ko subia nazo lo ba vérité. Il y a un pasteur ya bandal aza envié aza renommé na Kinshasa au Makashi. Apesanga mbongo a proposant mbongo ke yaka okota na sacerdoce na ngai.
na boya na consultant père spirituel nanga ayebisanga ka fils tu aurais attention mokileza ya kobeba Satan na corrompre basali ya Nzambe belé na boya nga muto proposanga déjà le pango un serviteur de Dieu azana Lubumbashi bato belé bayebiye alande mission nanga benganga na kota na communauté na ya proposanga le pango na mutuka na boy donc tant pas pendant zolo makamona j'étais en train de comprendre que ça makambo aussi komelinga déjà c'est alors que tant zolo azolo makamona zo seka nazo tala ye na rétroviseur nazo bisa papa makambo solo bana c'est comme si ozo prophétiser vinanga makambo zolo ba et c'est komelanga déjà et nani yango ayebisi yo que naza mosali ya Nzambe alobité ngamoko na bengi yo ngamoko nde na yebi ke ozanani bien aimé dans les temps papa na lobi maloba wana nzoto zwinga malili na telemi pembeni ezalaki toliki commune ya Kalamu poto koko ma victoire na telemi pembeni nzoto esalinga malili natali na rétroviseur na bisi papa na papa yo ozanani alobi ko telema te ko baluka pete otalanga shima tokei liboso na lobi to komi déjà na victoire ozo kitela wapi alobi nazo kende na victoire te kendo tikanga na terrain à Sosa soki na Kasavubu soki nini alobi terrain à Sosa oui tikanga ka na terrain wana wana bien aimé tozo kende déjà ba 19h molili ekoti déjà c'était hier makambo na zoloba eza ya lobby mardi lelo eza mercredi makambo eza ya lobby na poko mardi tokeiti na volant papa na bandi koyebisanga makambo ezosalanga chair de poule azobisanga makambo ezosalanga chair de poule ntango tokomi na terrain ya Sosa na telemi azobisanga ke kotelema awa tekota na kati ya terrain donc nakota na kati ya terrain héros molili ekoti déjà nasala nini na kati ya terrain alobi kota na koti penza na kati ya terrain ya Sosa alobi na nga kita bien aimé na kiti na voiture na ngai na tiki contact kuna na moni ye akiti pe azalaki na maboko na ye na sac moko na yebi ko expliquer sac wana te azalaki na maboko na sac moko tango azoya azo avancer sikanga na za azuta sac wana bwaki na se ayebisi nga yaka toketi bato bayebi terrain Sosa côté wana kuna eza na mire moko mire ya lopango moko alobi totala na mire wana tango tozotala na mire ayebisi nga nayaki kokanga yo na nzela mpona lakiso makambo moko ya bakestion ebele bato bazomituna na monde entier. J'ai compris directement que papa wana azalaki mutu ndenge bato nyonso bazalaka boye te azolebisanga tala na mire wana ntango nazotala na mire namoni mire wana ya lopango wana eza pembeni ya terrain ya Sosa mire te namoni yango lokola écran géant namoni monde na kati ya écran oh Seigneur Jésus namoni penza monde na kati ya écran wana namoni bato ebele basi na mibali siko bango nyonso namoni bazolela misu na bango etombwami likolo tango nazoyebisa koma bato bazolela misu na bango ezotombwama likolo azoyebisanga ke yo mpe tombole misu likolo ozomona nini namoni moi le soleil moi ekiti soleil ekiti eza lokola soleil lisusu mpe namoni yango lokola bulu ya moto ezopela makasi namona nanu bulu moto ya bongo te namoni bulu ya moto ezopela makasi eza lokola ndenge totalaka bafilme ya bavolcan ndenge moto ebetaka ya volcan namoni soleil ekiti na moto nango ezopela makasi siko moto wana ezotumba bato ezozikisa bato siko bato wana bazolela bazotala likolo bazosengo sekuru likolo me moto wana ezokita natuni nga moko na otala eloko wana na mire nazoloka éclair lumière puissance ya moi wana puissance ya moto wana ezofrappe ngai nalobi Seigneur oyo eza nini pourquoi bato wana baza frappe bongo na moi nayebisi nga ndenge omoni na kiti boye ndenge nazotambola na yo boye naza na planète terre na ye
rendre jugement, naye rendre justice et pas ya bato moko bazo se plaindre quelque part. Nalobi oye rendre justice et pas ya bato bazo se plaindre quelque part. Alobi nanga oui, naye se rendre justice pour nazala juste na bato wana bazo se plaindre na kiti pour na frapper bato nyonso zo mona wana nga moko nazo frapper bango. Alors ata basambeli pona bango, ata basambeli pona bango bako mona délivrance te, bako bonga te, bako mona le côté, je les ai frappés de ma main, moi-même le soleil na frappé bango. Azo bisanga que moi-même le soleil nga moko moi na frappé bango pour na plainte za quelque part. Mais na bandi komi tuna Seigneur, na bandi ko tuna Seigneur, dis-moi, bien-aimé, Dieu m'est témoin, il est le Dieu tout puissant. Je sais que message eza na bato bako critiquer yango, eza na bato bako boya yango. Mais makambo na zolo d'ailleurs zo salanga moto na motema, zo salanga moto na motema. Nalobi pona nini uzo frapper bato oyo, alobi ozo ningo yeba pona nini nazo frapper bato yaka to baluki na ngambo mususu ya stade ya terrain ya Asosa. To moni lopango mususu na moni na miri ya lopango wana azo bisanga tala. Bien aimé, Nathalie na miri wana ekomi lokola lisusu écran géant. Na moni na écran wana na moni bana ebele ba bébé. Ba bébé baza ya kolala te, mais ba bébé baza ya kotelema lokolo lo esika moko lokolo ya désert. Ba bébé baza makambo salemi de 18h 19h tu 20h48 minutes. Nga nazomona makambo wana na ndoto te boye en live na terrain ya Asosa lobby mardi. Nakendaki ata église na biso te du ya makambo wana. Namoni ba bébé ebele batelemi. Namoni ba bébé ya ba mindele, namoni ba bébé ya ba noir, namoni ba bébé bazolela ebele. Siko mingongo na bango nyonso bazolo balokola bazosala récitation. Batali likolo maboko likolo. Bazolela bazoloba ke ah tata Nzambe. Pona nini biso tokufi ba innocent ozolobela biso te. Pona nini ozo tika biso makila na biso etanga ozo rendre biso justice te. Est-ce que biso toluka baboti na biso? My God, biso toluka baboti na biso po biso tokufa boye. Pona nini bato misusu bana misusu bazobika, bana misusu bazotambola, bana misusu babotami bazokola bazotanga ba classe, mais biso baboti na biso baboma biso. Pona nini? Donc maloba bazoloba wana ezomata na trône ya Nzambe. Mais ozalaki liboso na nga alobi na nga ke voilà pourquoi je suis descendu na kosala juste autant de jours na planète oyo. Et si manango je vais frapper batu nyonso ozomona wana. Voilà plainte. Nde na tuni bana oyo baza bana ya nani? Nde abandi ko expliquer nga. Alobi na nga bana oyo baza bana nyonso ba mama na bango, ba papa na bango baboma bango. Baboma bango na avortement forcé. Na avortement forcé na kobwaka ba spermatozoïde na donc bana nyonso wana baye ko se plaindre na trône de l'Éternel. Souvenez-vous na Genèse Nzambe aloba ke na kotelema na Nzambe na kotelema liboso ya mai na kosenga mai makila ya bato mai eboma. Nzambe alobi akotelema liboso ya babete féroce banyama ya zamba ya makasi ba o baboma bato. Nzambe alobi na kotelema liboso ya na bango na kosenga bango makila ya bato nyonso baboma na bavi na bango. À combien plus forte raison si le Seigneur promet ya kosenga makila ya bato epa ya mai esboma bato. Nzambe a promettre que mokolo ezali Nzambe akojuge mai oyo emema makila ya bato. Nzambe a promettre que akosambisa banyama oyo baboma bato. À combien plus forte raison bato oyo bazoboma bato. Bien-aimé tolongwe kuna azoyebisanga yaka
toyeti na mirwana bato babanda koloba namoni bato baposo ezozika namoni bato bazolela bazangi na makasi ya kotelema mais namoni bafukami babandi koloba nalobi Seigneur finalement c'est quoi kolo alobi na nga yango pourquoi nalingaka kotinda yo il faut mona makambo oyo oloba yango ozala pressé te ya kosambela mpona mutu soki oza pressé ya kosambela mpona mutu okosambela akomona intervention te akomona loboko ya nzambe te mpona makambo oyo avant osambela mpona mutu luka osolola na bato oyo nyonso ozomona nazofrappe bango nga moko nakosala autant de jours na planète terre et avant nakende nasilisa mission na ngai oyo nayeli nakoinforme yo ke nazokende mais okomona makambo ekosalema alobi na nga eza na bato oyo bakosala misala ekosimba te eza na bato bakolongola bango na misala eza na bato bakozala na mbongo bakobungisa yango eza na bato bakozala na mabala bakobota te eza na bato oyo bakoluka mabala mpo babala bakobala te eza na bato bakoluka stabilité na vie bakomona te ainsi dit l'Éternel azoyebisa nga ke ntango ozoloba wana nazomona moyo epeli makasi bien-aimé avant de continuer le message on a ligne totanga dans la Bible na ligne totanga psaume chapitre 139 psaume chapitre 139 verset 16 Bible lobby quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient Bible lobby quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Bible lobby tango nazalaki nanu masse informe miso ya nzambe ebandaki komonanga tango nazalaki nanu na lolenge te tango nazalaki nanu formé te selon explication ya verset oyo masse informe elingi koloba nini tango papa aza nanu na semence na ye na loketo na ye semence ya papa elungwa nanu te ekei epai ya mama bo expliquer bo permettre nga le terme naloba yango bongo tango spermatozoïde ya papa elungwa nanu te mpo ekende epai ya mama eza masse informe or na kati ya spermatozoïde wana semence ezali mbatu bazali bana bazali libota mobimba eza na kati ya semence wana alors tango elungwe nanu te ekei nanu epai ya mama te mpo mama aconcevoir mpo mama azwa zemi na kati ya spermatozoïde wana miso ya nzambe ezomona mutu na kati ya spermatozoïde wana na kati ya semence wana nzambe azomona bato nzambe azomona bana nzambe azomona peuple mobimba na kati wana c'est pourquoi bible elobi boye ntango nazalaki nanu na lolenge te nazalaki nanu na loketo ya papa na ngai miso na yo ebandaki komona nga e na mokanda na yo nzambe mikolo nyonso oyo bakomelanga mpo nga na vivre okomaki yango deja ntango nini ntango nazalaki na zemi ya mama na libumu ya mama te ntango nabotamaki te mais ntango nazalaki nanu masse informe nazana na loketo ya papa na nga maintenant regarde ntango transmission wana esali papa azwi semence atie yango epai ya mama mama aconcevoir vie ya mutu ebandi wana vie ya mutu ebandi wana ntango vie ya mutu ezobanda mutu abandi vie donc soki problème ekomi nzambe soki akoki kocontrôler vie ya mutu azocontrôler yango à partir ya heure wana nzambe azocontrôler yango à partir ya heure wana maintenant regarde ce qui se passe eza na mwasi azozwa zemi bazobenga bango bazemi moko imprévu mwasi azwi zemi amoni ke na kobota zemi oyo te azwi yango ameleli yango bakisi eza na mutu mosusu awuti kosala kaka rapport na mobali asilisi azwi bakisi moko babimisi yango mikolo oyo eza soki baobenga yango bapilili moko babimisi mikolo oyo à l'aise azwi à l'aise ameli de sorte que nazwa zemi te or ntango ozomela kaka kisi wana à l'aise
pour détruire ces masses et détruire spermatozoïdes abomi milliers et des milliers ya bato na kati ya spermatozoïdes d'office aza méritrué. Frère, ba péché bino parfois bozelaka ke ba péché ya grave pour eboma bato. Eza na ba péché oyo bozo tirer attention te nzambe azo détruire yango pona azo détruire mokili pona biloko wana. Tango zo mela à l'aise pour détruire eloko wana. Oyebi conséquence nango te. C'est pourquoi eza na bato belé lelo bazo pini, bazo sambela pona bango vie ezo changer te. Bazo kota ba retraite vie ezo changer te. Bazo kota ba jeune prière vie ezo changer te. Pourquoi? Parce que a mema makila ayebi conséquence ya makambo sali wana te. Or Bible lobi te quand j'étais une masse informe misu na yo ebandaki komonanga. Lelo bokomi ko sambwisa kaka ba église, lelo bokomi ko sambwisa kaka ba sali ya Nzambe. Tant nozolo ba makambo nozolo ba yango na kanda parce que un ange destructeur aza déjà na planète Terre. Azo détruire ba vie ya bato, azo punir bato d'une manière ou d'une autre. Lobi na kutani na ye na memiyo na mutuka nanga. Je vous le dis, Dieu du ciel m'est témoin. Nozolo ba yango avec toute mon énergie. Et ça, mutu muso zina ye zemi ekoli 1 mois, 2 mois, mais akeye pas ya médecin. Ba tubiye batonga zemi wana batumbi yango bazikisi. Na yo mwasi okeye pas ya médecin. Na mobali ya memio e pas ya médecin. Na médecin o tubiye tonga. Bino nyoso moye peli pona bino. Zamba peli si moyi ezo frapper bino. Bozela. Na telemite lokola Michel prophète ya malheur. Mais na telemi lokola prophète ya Nzambe makamona zoloba Nzamba lobi na nga lobi na butuke na lobi na poko na yebisa bino eza na bato misusu ba femme mariée ba homme marié baza na libala mais bazo sala ba méthode contraceptive pour moi si abotate au semence oui mais bokomi ko sala la méthode contraceptive eza ebele. Maman, sœur, ozolandanga combien des amis sur longoli kanda ya Nzambe za likolo na yo namoni epée ya Nzambe za ya kotelema moi ya Nzambe Nzamba penisi moi ya kanda moi wana ezozikisa vie na yo moi wana ezozikisa misala na yo moi wana ezozikisa ba voyage na yo moi ya kanda ya Nzambe. Frère bakosa yo te na yebi kokomelanga na commentaire que Nzamba za Nzambe ya mawa. Oui aza Nzambe ya mawa. Bible lobi que il est lent en colère riche en bonté elingi kolobani elingi kolobate que pour aza riche en bonté azaka na kanda te balobi il est lent en colère aza na kanda na yezela malembe etambola malembe. C'est-à-dire Nzamba azaka Nzambe ya kanda. Tuna yuri ba yebisa yo Nzamba pas sola mabele amela bango na mabota na bango kanda ya Nzambe. Na telemite lokola évangéliste makambo esalemelinga lobi ti lelo mutu ezobetanga na monaka ba vision Nzamba memekanga na ba vision mais lobi na pourquoi c'était si en face boye na memi ye na mutuka na ngai na memi un ange à apparaître lokola papa moko boye na memi ye chemin faisant abandi ko betela nga masolo ameminga na terrain asosala kisinga makambo nazolobela bato balongoli déjà bazemi kanda ya Nzambe peli lobi na leli na butu na lobi Nzamba lola pourquoi okoki koyoka mawate okoki koyokela bato mawate pona nini Nzamba lobi asia bandi ko frapper déjà. Frère ozo yokanga mbongo na yo ekosi yo combien de baso longoli si déjà bazemi combien de zemi aussi obomi déjà combien de zemi poza na mbongo poza ministre poza mwana ya ministre poza mwana ya mutu ya mbongo oza influent mutu osalo likambo eza te ozemisi bana ya batu omemi bango na ba médecin na yo balongoli. La colère de Dieu est sur vous, la colère de Dieu est sur vous, la colère de Dieu, je le répète bien, la colère de Dieu s'enflamme déjà, la colère s'enflamme déjà, je le répète en qualité d'un prophète, la colère de Dieu s'enflamme. Kanda ya Nzambe peli, qui échappera à la colère de Dieu? Nani a ko échapper na kanda ya Nzambe?
Qui va échapper? Qui va échapper? Qui va échapper, bien-aimé? Toi qui dois suivre cette vidéo. Qui doit échapper à la colère de Dieu? Parce que tu as l'argent. Oh frère, parce que tu es renommé, parce que tu es quelqu'un de valeur, parce que tu es important. C'est pourquoi tu commets ce genre de bêtises. La colère de Dieu. Les lobos ceux qui savent pasteur. Les lobos ceux qui savent pasteur. Les lobos pasteur va commis sans onction. Les lobos pasteur va commis par escroc. Oui, bah pasteur va escroc parce qu'on paye si pasteur $1000 à Sambeli Ponayo. Pour payer si pasteur $5000 à Sambeli Ponayo, pasteur a commis escroc. Oui, c'est bien et bon. Est-ce que vous déjà temps? Il y a comment la motema nayo. Est-ce que vous déjà temps à contrôler le comportement nayo? Est-ce que tu as ce temps? Tu as ce temps. Qu'est-ce que tu crois? Mbongo na yo corrompre ensemble. Mbongo na yo corrompre ensemble. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton âme. Combien de fois on yoka mateya pour se repentir na makambo salawana? Combien de fois? Bien-aimé na zolo makambo avec la colère spirituelle. Je sais que tu vas me critiquer au kofinganga. Je m'en fous de toi. Avant yo finganga ba finganga kala échanger à l'autre côté. Nazaka ka prophète Félix Grâce chaîne Lyon. Ata yo finginga au sali commentaire ya ko finga. Je m'en fous, fais gaffe, va au diable. La meilleure des choses, il est temps, il est temps. Yo koko ebsanga siko teno ngana longola na nous imiter. Frère, oui, c'est bien bon. Est-ce que comme là yo déjà na solo ba message on a douleur na moté parce que na zomo na ndenga épée telemi. Na zomo na ndenge kanda ya nzambe peli. Ceux qui olongoli sana no moi 6e mité. Ceux qui olongola na nous imiter, sœur. Mais na yebi. On utilise déjà préservatif. Et tant que je semence wana na tangi na bino en Psaume 139. Bible le dit que quand j'étais qui nous s'informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était inscrit les jours qui m'étaient destinés. Tant que je semence wana na préservatif au bois qui yango. Est-ce que y a des millions ya bato bomi na kati ya semence wana? Sœur, pour le dit que na sali rapport kaka shiko na meli ba pilule. Na meli ba pilule zemie kotate kaka na semence o détruire na ba pilule wana oyebi milliers ya batu eza na kati wana makila aussi o memi déjà combien de zemie olongoli déjà maintenant boko memi sa ba pasteur misala ebele au pasteur a imposer yo maboko changement exact au bandi ko finga ba pasteur. Est-ce que tu as déjà le temps de se repentir? Est-ce que son cas déjà nzambe na pasteur obenga kasambela pona yo wana? Est-ce que tu as trouvé ton temps ya koyebisa pasteur que pasteur nga yo na longola bazemi nga ona longoli sabasi bazemi nga ona bwaka ba spermatozoïde na nga na kati ya prudence na bwaka millions ya bato ekufa na semence wana. As-tu déjà trouvé ce temps? Ah, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Je sais que tu vas m'écrire, que tu vas me saboter. Au commentaire, il y a Bouzoba. Coup de chapeau. Sur cette planète Terre, tout est vanité. Tu vas me contredire. Au Kolobananga, est-ce que Mouto a salé le préservatif à bois qui semence? Nous allons copiner rien d'engagé. Tout en Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38, verset 9. On a sachant que cette Nabandelata na 8. Alors Judas dit à Ona, va vers la femme de ton frère, prends-la comme bon frère et suscite une postérité à ton frère. Ona sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Judas aboti bana misato. Mwana na ye ya liboso asali buzoba abali mwasi asali buzoba nzamba bomi mwana wana. Mwasi atikali mwasi wana boti na note. Nde Judas yebisi mwana na ye ya mibale. Lokola ndeko na yo akufi atiki mwasi. Mwasi aboti na note. Ndeko na yo aboti na note atiki mabota te. Yo leki na ye kendo zo mwasi ya ndeko na yo obotisa ye bana. Obotisa ye bana po image ya ndeko na yo elimwa te. Ndeko na yo asila te. Tango kobota bana wana bakozala ya yo te, bakozala bana ya ndeko na yo. Tango ona ayoki akeye pa ya mwasi
ndeko na ye kombo na ye Tamar. Ona zo couché na mwasi ya ndeko na ye kombo ya mwasi wana Tamar. Bible elobi ke tango zo sala na ye rapport sexuel. Et bon permettre nga bolimbisa nga na tanga ba terme ndenga na zo tanga. Tango zo sala rapport sexuel na mwasi ya ndeko na ye eri ya ko éjaculer. Ona abimi a éjaculer na mabele. Juste pour à éjaculer na mabele, à détruire ses mans. Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma. Kanda ya nzambe et pays moto lokola ndenge na moni yango lobi ezo pela. Kanda ya nzambe et pela sur place, la colère de Dieu frappa on a couché sur place. Pourquoi? Parce que azu spermatozoïde a bois qui nasse. Frère, ba démon ebele okomi na ngole lo vie ezo changer te. Okomi ko finga ba pasteur ba escroc, oyebi comment de fois yo moko omi sali masturbation. Qui nani akoyoka vidéo yebisanga ke prophète ngana sana le masturbation te. Oui, ceux qui ont sala yango nanu te. Est-ce que vous utilisez déjà préservatif? Ozo seulement soit no boaka yango. La colère de Dieu s'enflamme. Hier j'avais eu peur. Lobi na zwa kanda na yoka bobangi na moni moye kiti e frappé bato bazo zika na nzoto. Nzamba lobi je suis déjà l'ange de la destruction est déjà là. Azo frappé via mutu nyonso plainte ya bana o bazolela e komi epananga na tindi ange destructeur azo yebisanga lobi ke bat na ye pona frappé na ye pona frappé. My God, my God, my God, frère, il est temps. Dans vos autres vidéos, on les attaque, on les a, les bossos ensemble. Dans votre macambouan et sili, vers 20h, azoye bisanga matana mutuka token. Na kei na matina mutuka nzote zo lenga ngai. Na démarrer mutuka, tokomi kokende. Kolungwa côté ya Kasavubu, côté ya terre à Sosa, tina koma victoire. Azolo belanga makambu menazana makasi ya ko répondre yete. Bien-aimé, na telema na nzela te po mutu wana akita. Tana komi kaka na victoire, na koti na station po na tia carburant, na tali na sima mutu azate a disparaître. Bobange zwinga na tia carburant na ye na ndako na ngai. Na koti na chambre na fukami na bandi kolela tata nzambe sikoko koyoka mawa na leli butu mobimba nzambo koko yoka mawa makambo la kisakanga na ba vision melelo ezali suna ba vision telelo ekomi na nzoto boy foko koyoka mawa vers ba 4 heures ya lelo. C'est alors que kolo zo yebisanga o leli mingi o sambeli mingi mais nazo pesa yo schéma oyo oko mutu nyonso asala makambo oyo ceux qui a moni yo mema ye na schéma oyo nganzambe na kokitisa kanda na ko affaiblir kanda na nga na vie na ye akokutana na mawa na ye akokutana na mawa na ko épargner ye contre ma colère mais oyo nyonso ko endurcir motema na ye ma colère sera sur lui. Frère, na transmettre message aux gens na TV en place lelo na poko nazoleka na TV mususu na chaîne mususu nazoleka na deux chaînes ya TV na poko awa nazoleka pe na radio na poko awa. Le Seigneur m'a dit transmettre ces messages bato ba yoka nakoloba na balabala nakoloba na wenze message oyo nakoloba na ba chaîne. Bien-aimé, il est temps yo moto landi message oyo mitia examen de conscience. Nini aussi au salaire déjà ya ke oboma olongoli sa zemi olongola zemi ou soit obwaka semence na ya mobali nazala makambo ebele ya kolobate na suki na suki eza prophète Félix Grace les jeunes lions ya cité missionnaire Arche de l'Éternel. Ce que lingo kutana na biso c'est possible. Nabi parfois oza na poto lolendo ya kipoto elekio ko finga ya kipoto o finga ba pasteur baza na Afrique elekio nayebi bino batu parfois bino batu a poto. Je m'adresse d'abord na batu a poto nayebi incrédulité na bino parce que na poto boza na facilité ya kosala lisumu sans crainte.
poto ezalola te, poto ezalola te, poto ezalola te. Elingi koloba te ke poto eza na planète mususu eza na mokili te, eza na mabele oyo. Kanda ya Nzambe epeli na monde entier. Eko frapper ba mindele na ba miyini. Oza na posta kobenga prophète Félix Grâce to aider yo na makambo oyo message euti kobima. Ce qu'on se retrouver déjà que au boaka semence na yo frère, spermatozoïde na yo boaka par terre. Totangi Bible. Message ebimi lobi, Nzamba lakisi message wana lobi na 18h. Ti 20h. Ce que longoli sa moi si zemi. Sœur, ce que coucher na mobile omeli pilile pour détruire semence wana. Ils ont intéressé yo. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Yesu alobi, je suis à la porte, je frappe. Ceux qui l'équipe mongongo nanga ouvre, j'entre. Numéro est plus 243 85 289 42 44. Plus 243 85 289 42 44. Okomona numéro bakokoma yango na écran wana. Soki oyoki ndenge na lobi boyete bakokoma eza na écran wana. Zwa yango, on va t'aider. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Zwa loboko na ya mobali tia na tolo. Nazo sambela pona yo. Nakozala mulai na prière te parce que na yebi eta na yo te. Nzamba pekisi nga na sambela pona batu mbangu te. Apekisi nga lobi. Seigneur, bayoki message. Posa na ngai, prière na nga, nazo senga molimo mosanto asimba motema na ye. Aluka yo, a se repentir. Po kanda na yo elungwa na vie na ye. Molimo mosanto saisit son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.